Bonjour, bonjour. Voilà. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Moye kolipe molakisi. Mwana oyo azali mosali pe molobe na yawe nzambe. Yeyo. Lumière Kambolo. Voilà. Umbondi ya tochi mokolo malamu na bino banso. Ezanga ndeko na bino lelo journée était penezo banda biso awa wana mboka ya Mundele kitoko makasi. Ngai voiture na ngai ngoyo na umeli nango tro sikoyo nazoketeka ye nazoketeka lelo pona na soma mosusu ya sika. Alors bongana sala émission moko na sala émission après bongana sala émission liboso mais ba bengi ngai innovation na keteka déjà mutuka tulia monani pona za mutuka na mosusu ya sika comme to kutana kala mingi te à suivre mais kobosa na te Soso melaka eloko elekaka na mongongo na ye. Voilà. Na lobaki na mer sambanda na source bomo ide na demora o bengi umela oleki bango na ebisaki ke moment yango yo to bando vivre vie na biso. Soso melaka eloko ekoka na mongongo na ye. Na tobombaka toliaka tolataka tosepelaka tobimaka to voyageaka tokomensa eloko nyonso na moment moko pona nini ba jour ebele tikali na kusa 50 ba jour ebele tikali porte liweza liboso soko sécurité na lola ezaka mama nzambe. Mais mon frère ma sœur na ebsawa kino sala ke loko yokokoka ndenge nazo répéter ko loba Soso melaka eloko ekoki na mongongo na ye pona ngai nazo sala kako ekoki na mongongo na ngai mais fruit ya malamu to fruit o ebotaka bomengo selon source ya malamu eza musala oyo sombaki yango pona na sala namoni pe na lembi na ngango nazo teka ngo na ngina kisomba mususu pona na sala. Sala effort, sala teka, sala business, teka na wenzi, okolia eloko oyo oza nango besoin. Ngai na kei comme voilà. Tokomona na bino kalate nazo kende. Voilà, comme la commis, dès la bas na bino na otika caméra pembe ya ngoyo, siko na okota na kati na kezwa caméra ngai ya sika awa. Compagnie ngo na bobo zot to de femme. Voilà plutôt wana tomona l'air molé na zone. Bayo. Voilà, oyo za ya vert ya moke nango. Nalo makasi te pona tokotia na kati. Oyo caméra vera ngeso na pomaki yanga ezali bleu awa yo kopona kano lingi pena couleur yo lingi oyo orange oyo rouge ya pembe wana pema na oki na pembe wana décision na za bleu. Voilà nde nayebisaki bino kame pembe tikali kame na nga yango couleur na ponaki na kitoko na bopusa moke botala mingi. Voilà ye ya fongone agona tanasa ble kanongo solo ya sika
Now, to be honest, right, don't want to overcomplicate it, but what I do with this motuka na ngai sika oyo wana ebonda misisa tao Hello, Lumiere and Savannah. This is Raj from Tommy Boy Vauxhall in Romford. Just thought I'd send you a little video of this vehicle that's just arrived. A long time coming, but absolutely stunning in the cobalt blue with your hockey stick headlights and the visor grille at the front. New face of Vauxhall. Lovely looking car with the blue and the black contrasting roof with the mirrors and the mouldings around the sill and wheel arches. Nice 18-inch black alloys. Roof rails in chrome. The rest of the car is de-chromed as to go with the GS line. The rear parking sensors. And I don't know if you can see camera there as well. Black badging on a GS line, exclusive to this model. Tinted glass to the rear. Looks absolutely fantastic. I think I'm more excited than you are, to be honest. But hopefully, once we get all these little bits of paperwork finished off, I'll give you a call some stage this week and we can arrange for you to come and collect your brand new car. Speak to you soon. Voilà, nazongi ndako zamba bateli biso journée de kitoko nde nalobai kaka soso akokaka amelaka eloko ekokaka na mongongo na ye. Soso amelaka kaka eloko ekokaka na mongongo na ye. Mpo na ngai ye nakoki yango. Merci wana mosala makasi na vi bongo. Vivre leloko, vivre elobi te. Lola ya nzambe oyo ya biso todono na René di elongo na bino kitoko.